un homme ministre, et il y a mon cousin qui vient de quelque part, il te dit qu'il veut retirer de l'argent et tu donnes. Tu es fainéant. Lokola boye kotala tata, nazali na esengo maïke, parce que ça se fait très bien. Moi, votre fils, avec tout le bagage intellectuel que j'ai, qu'on puisse me limoger aux affaires pour qu'on puisse nommer quelqu'un que vous connaissez bien sûr, quelqu'un avec qui j'étais dans la même promotion, quelqu'un qui drainait la queue de notre promotion pour ce qui concernait les résultats. Oui, j'étais au rond-point Victoire. Eh bien, j'ai lu à travers les journaux qu'on m'a présentés, des nouvelles nominations. Et imaginez-vous, on a comploté contre ma personne. Oui, un complot. On a nommé un garçon de... Je sais pas, j'ai oublié même son nom, mais quelqu'un qui était dans ma promotion et qui drainait toujours la queue de la promotion. Oh mais, au revoir mon fils. Au revoir papa. Que le Seigneur vous aide dans vos activités, n'est-ce pas? Merci. Entrez. Petit, beau femme. Neni va petit là. Bon, tous en sont vrai, tous en sont calme. Ah, bien, petit. Na sepeli ndenge boye petit. Awa nazope sabino idéologie. Nga naza mutu ya politique. Na kopesa bino idéologie pote biso nyonso to sangana. Po ete jour ya ba élection au soutenir ngai pe na soutenir bino. Na bodé TV na ngai yo ebele biso to ba grand prêtre. Talaga ozu biso na marché. To beta ba cop, to sa ba système à 4-4 bien na ba terrain. Ouais. Ozomona marché mobimba central na maboko ya Youssouf. Ozomona Gambela wapi to contrôler. Mais vi dinero. Poto na ko mila bana mai to panza zigida dinero. O comprendre venanga dinero liloso na kena wenza lokolo mona kauka ata na komi na marché kitambo ba hebika kino Youssouf grand prêtre grand sicilien na ba système à 4-4 DV o ko bima président na mboko ata défense ligne limite ko buka ba petit nanga petit bino bosalinga bien nazo kosala bino pe bien. Voilà mon plan d'action. Qu'est-ce que je veux faire pour la jeunesse petit? Je vais d'abord commencer par donner suffisamment d'argent pour tous les jeunes. Ah, Youssouf, Noah, umoni makamba na bayaka. So moni via bandi ba français gwese keloko yati. Mais moto yebi français mtebo mimboga. Tala, na minute ko tote matota mola. Welo bongo etelima pesati. Omoni moto bandi ba GGG bo mimboka conférence toleka ba GG. Tala na marambo. Toleka. Des illettrés, des boulouls, des gens à qui on donne une idéologie politicienne et voilà comment est-ce qu'ils réagissent. Oh, vraiment des va-nu-pieds. Vous allez vous faire foutre. Agenda Baba. Agenda Baba. Agenda Baba.
awande solution izali awande asinda baba pisaka nyonso Mbotno mama Isangali bukota wa mama Bozala na bubangi te sinda baba izalinda kuna bino Mama Isangali Buluba pesa na bino buzana gova sinda baba pesa bino Papa kaka ndenge opesi biso autorisation ya koloba wana biso toza bamama moko oyo tosimbi mboka na biso Zaire oyo yango wana toyaki epa na yo mpo olukela biso moyen oyo tokoki kozala lisusu makasi koleka yango oyebisa biso olakisa biso pesa biso mpe makasi wana ata na miso ya mokonzi na biso ya papa ata na bandaku to domine makambo nyonso biso ka tozaka liboso bato nyonso na se mama kokukamno ipaya sinda baba suku uyembala mako yayu asinda baba hakusaline bwana bino mibali buyoki isangari na bino bukamna bino kwa bundima na bino mibeku ya sinda baba buyoki lisusu bwana mibeku naza kupesa binu yangoyu kwa bukamta bukendi buyoki mibeku na kupesa bino awa babinila kakaka sinda baba soki bubiniriye bokupesa iloku te soki bumoni isimbi nde bukuzongili asinda baba buyoki asinda baba ayibisinga bubombi makambo buzana makambo mususu bokuluba te ipa ya sinda baba tuzana ngo papa buluba tuzana ngo papa nga problème na nga naza nango papa naza na posa yo selanga makambo nga na papa cc fara tofanda ne boye toliaka ne elongo tozala ne donc ayambaka biso toza na posa na ye po mosala na biso ya bamama de toza kosala lisanga bamama donc so toza na posa mokonzi ya papa eza bongo naza na posa nga nakutana na mokonzi boye yango nga mpe nalingi nabakisa mosusu ndenge nalobaki kosala biso makambo ya minene wana tozala todomine mboka oyo ya biso Zaire biso bamama tozala likolo nalingi kosalela nga eloko moko ya makasi nga salima soki natelemi liboso ya papa nabangaka eloko moko te nasengaka biloko nyonso na kolinga nabongisa famille nanga makambo nyonso natelemaka liboso ya papa nabangaka te oyo isigari asinda baba isi yayibi yango isengeri bubima na mabino inayabisaki bino bukende nyonso yikusimba buyoki mabina izabuye asinda baba tende asinda baba tende asinda baba tende asinda baba tende babina asinda baba kobina nga nakokaka te naza moto opération papa bina asinda baba asinda baba ayondu baba ayondu baba asinda baba asinda baba voilà isengeli bupendi na bino nyonso yisili tokopesa eloko te bakupesa te soki bumoni malamu nde bukuzongi ya sinda baba soki buzongeli yeta sinda baba kuka te bino papa merci nasepeli mingi ndenge oyambi biso tozani esengo makasi ya mitema na biso awa me papa mama toyaki nde po tomona papa tozali bamama ya kondifa biso bato tosimbi ebendela ya mboka biso mama. Nous sommes des femmes intellectuelles. Nous sommes là pour défendre, pour soutenir, pour sensibiliser. Maman, tel que vous voyez,
Nous allons descendre sur terrain, faire l'étude du milieu. Voilà les conditions d'une femme. Kondifa est là pour défendre, pour conduire ce pays, maman. Debiso wana, dongo munu wana, tozali wana, tokosimba papa, totika ete mama. Tosana sima na bino, tuna sima ya papa. Biso wana ba femme yoka, ba femme intellectuelle. Tokolo ba français. Papa maréchal. Oye, soutien. Maman. Biso ndenge omoni biso awa. Biso nde afekozana. Nde omoni toyawa mpo toza na masolo ya kosola na papa. Nayebi te soki nakokovanda mpona na. Fanda. Maman, biso nde ndenge omoni nga toyenda moninga na nga wana. Nde bato tozotelemisa mboka oyo omoni ndenge nalati elamba elongi ya papa. Toza na papa partout, biso nde basoutien na ye mama. Mama totamboli na papa partout. Na bansele tokenda, bagwadoli te, totika misala na biso nyonso, totika mibali, totika bana. Tomiboma tomipesa ndo toka papa na sima. Français te. Français te on te koloba français abiki na papier awate. Lingala toza bazerwa, to koloba langue na biso nationale ezali lingala. Maman ndenge so toza boye, toza na sima na bino. Surtout toza na sima papa, po biso tozo sangisa ba mama, po toza toujours na sima papa. Po biso toza basi. Basi ne basala ka papa. Basi ne vraiment batombola ka papa. Toza na sima papa. Nde toza boye, toza na likambo koloba te, toza biso toza na posa ki to mona papa. Maman to binela papa. To binela papa banzimbo. Merci maman. Na sepende boyo tala biso. Papa a besoin de femme debout au la bino. Moni papa bonga na mama. Yango eza malamu mingi faut bolanda ka évolution faut botombola ko eza lokuma mboka biso ni surtout eza malamu mingi mais papa zati. Papa ça na réunion quelque part. Merci beaucoup ta mkomususu. Merci pour la visite, merci. Merci pour le carton na bino hein. Merci maman, merci maman. Merci maman. Merci maman. Merci maman. Merci maman. Maman la mission. Ya on a le bien. Mais comme nous ça. C'est nous. Biso to memba ki après ko le maman français. Ah ki biso te yo comme na maman. Oh, ngana sali 28 ans na impère. Yo bi makamba mboko te. Kana le bini. Yo yeko ye. Français de la biso papier na biki osali. C'est là mbongo yo komo. Papa papier na biki nde kataka makabu na ebisio. Oyebi yango te. Bonjour. Calais. Nazali.
Mama bush nekela tunondini makamulanga wenze kwa fela banda da koteka ti. Yo na ebisako makamba wenze na yo na kishasa oyo koteka na wenze makote. Kuna nini? Ngande na lobby, ngaso na lobby. Mina sali ni pa mabush. Na lobby na wenze asinki na banda yo koteka te, na molaro koteka te, wenze kitambo koteka ba komini tu yo kokende ya nini? Ya zando eza ba wenze nyoso koteka te. Eza na grand marché yo koteka na wenze makote. Mais koteka te ko pa mabush, Na lobby na chef. Yo bambongo bebe na leta, Apuso fini mukonzi. Suko wa te ko linga te pona na kolia mbongo aleta na ko. Na kolia yango na. Eza ni wa te pa mabush na sino tishi na. Muyibi lia kakati. Ba pauvre bazana mbongo te ka ko senga ka. Mama le bile la te ka na pa mabush. Sako ya ina posa ko lia kile malem setu. Mais pa mamna la koteka. Akamna koteka na lebe koteka te. Loba ke na Brazzaville awate. Mais bazo lukisa ti mo lembo oyibi mo nga leta, okomi siko finga mukonzi okokufa. Azo fanga zana droit ko lia ngo. Oyoki? Zana droit ko lia ngo. C'est quoi ça? Dis. Naka chef mobimba na lia te. Bonne. Monsieur, bokanga na kenanda. Mali. Naka Mali ya makasi. Yo linga na memo na boîte ya pamba. Oyo, c'est 5 étoiles. Ici c'est la classe. Vers vérité. Oh, on est le mois là. Avec ma caméra 5 étoiles. Bandal mobimba donc toloba na kisasa mobimba. Tout ce là na 5 étoiles. Oba ministre bayaka batu. Moni ba genre na biso. Le temps on a comme kotu na ba place à boyer. Kozongo lisusu te ndenge ba soda na ya pampa mozo vivre na bangwana. Moi je ne suis pas de ces gens. Oui bien. Na linga teo olo baramingi. Pour moni façon o ngane na lingeli yo. D'ailleurs, terrain wana no baki ozwango, terrain na ekozala ba jour ebele pona tonga. Donc au moni parcelle oyo président le baki na pesa na ba orphelin ba vanda wana yo ndi mfuzwa. Tu comprends? Si chérie solo, c'est na psaji. Soulé, c'est quoi ça? Hein? Ah bon? Soulé. Nga zo memo awa, yusko komo memelanga batu mo boye pona nini? Hein, Soulé? Zala calme, ko tantili kama woni. Hein, Soulé? Oyebi ko kamusinga? Hein? O komi na degra boy finalement. Ozo keti wapi? Ok, tantino lo bani. Olo ba mi d'avance que naza bona e bioté. Donc aux ana wata niveau na ngate Soulé ona. Soulé na tout out. Comme sangue. Yo yeka bo moni nga fa na mbana nga olo ngalbo na nga. Na mobile no. Soulé mbana. Na mobile. Soulé ba mbana. Est-ce que Soulé? Est-ce que vous présentez ngaité pas fille? Vous présentez ngaité Soulé? Au banga tête ina ngate Soulé. La présidente ne te dit rien, Soulé. Bon, écoutez, hein? Après tout, nous avons ministre, il faut pas payer sans respect. Respect, nous avons respect, ça, yo, Soulé, yo. Soulé, nous avons payé ministre. Nous avons la ministre. On lui comme ça, nous avons mal à l'aise, nous avons Soulé. Nous avons dossier, nous avons n'est pas président, à ça, nous avons comme ministre. Soulé, nous comme ministre, on a ce qui n'a, ce qui n'a. Tout le monde a un coquin, on est Soulé, on a été comme maman. Soulé. Le va comment bien maman, hein? Yo faut mon commis ozo sa réputation 5 ya biangando. Ozo ba moté, hein? O comment ma fille tu fais na kate siko, o comme singa Soulé. Moi on ça la té na ebisio. Ce qui ngaité na ba parents na ngai. Tout ça qui tout ba démarche nous tout pour le loko ma boy Soulé. Le lobo saninga. Maman na boté na chance, ya on a joie poste. Ah bon? C'est ça la réponse Soulé. Yo petit canon. Écoutez, grave des bavardages ici. Bon, tu es un ministre, tu es un enfant de l'Est, tu es un 5 étoiles à Maramboza là. Ministre, sur le yo be la ministre. Yo za ministre yo. Zela ce qu'on mon ministre nous le na. Nyaso uya nango asinda baba isi ya yibi yango.
asinda baba kupesilo pe akulopulo uzali moko oyo atambulaka na president Mobutu wa Zabanga nazalaka papa sikoyo nazana lili lisusu te na ye bisayo problème oyo nazali nango papa ngana lingi bazongisa ngana poste na ngaya ki ministre asinda baba isi ayibi nyosu wana uzakuluba papa uyoki Pwane nyosu asinda baba kupesino Pwane nyosu asinda baba kuloblope kusimba papa uyoki Hipai asinda baba ndo kukamtino Asinda baba luba Gantu susuka dia lo sumbeka songa bakulu Papa, toyo kananano. Je suis venu ici pour que je puisse régler mon problème qui est urgent. Moi, je ne suis pas n'importe qui. On m'enlève d'abord mon poste ministériel, parce que Pessango est pas n'importe qui. Et pourtant, moi, je suis un grand professeur, papa, à l'université de Sorbonne, en France. Université, il y a Lumumba en Russie. Je professe là-bas. Aux universités à Californie, partout là-bas, j'y vais. Nakendeke kuna papa, ezaneti awa nani na gombe. Avion kututo lo bate, eza fula pona. Tata papa. Neto yawa. Mutu nyoso aikukuta na président. Bandanga na bandi musalo 28 ans na un peu. Mbala liboso na kuta na président zali. Konyoka mungo na nyoka na bana na ngai. Ba souffrance ngana moni pona ngai na bana na ngana ndako ngana mobana na mikonyo so bitumba. Yo kosenga nini? Na kosenga kabiloko na lobi. Tika ngani na zabu ko pas na ngesi na onka awalelo. Ale sengo mo bona na moni papati. Ngana osenga ne kaka ena na pisanga na avion. Apesi na sous monter on me ça batia. Tika. Pardon mais faut na bonga kaka lelo. Région nanga il faut na singa bango bon hein faut passer la so le gono so ngo na avion sokuta na ninga singi ye okutu mutafwa se mutalo baraba ngana lo ngana singi ka pesa nga poste na ministre poste ni ba pesa poste ni poste na ministère no koza la ministre de la tengi classe nani ministre na tangi na za licencié na sa classe mama la mwana lo mama jour to yaka tukutana na mama obi ko saka bêtise tika makambo susu yeko baba tika makambo wana na soutien je vous présente bon mettez-vous bah lokola boye kotala tata nazali na esengo maike parce que ça se fait très bien maman ebisi ngai botu mobimba que vous veniez me voir ngai pe je sais que nazali na makambo ebele ya kosala na baministre mais de toutes les façons je suis obligé. Bonjour madame. Voilà, c'est très bien. Yo, vous allez monter à Wapi. Il faut toyer ma combo, n'est-ce pas maman? Et puis savoir où tu es dans la région et quel est le but de ta visite. Papa ngani nazabu komo na ngati ya madha kai. Nazamu luba. To bisoso ba luba toza na sima na yo papa. Maman yoki. Dia, tu dis, dia ma faire. Papa. Azio be combo ya diamant ya mboko na bango. Allez, il voilà lati. Ça c'est très bien. Alors, madame Kayembe. Papa. On se peut aider nous comment on a. Papa na ngana sepeli makasi. Sepeli makasi. Merci maman. Pour na yo na tout le monde papa. Alors bato nyonso ya kasai mi bale wana. Il paraît que vous avez beaucoup de maman, maman. N'est-ce pas vrai ça? Te na sangisi bango nyonso toza na sama ko na yo papa. Et bongo te balingi yo makasi ba papa. Ah, c'est très bien. Maman, comment on a? Kombo na ngai Salima Lufongi na zamte kwate. Oh, ça c'est Équateur Mambenga.
bato ya bolingo ya toka na mongoso papa biso wana bolele yango makasi mais bino bato ya Équateur botenga bopesi nga mokongo papa te bongo te papa biso na Équateur tozobunda mingi mpo na yo en tout cas biso na Équateur mutu moko te aza oyo na ngambu boye nalobi Équateur mobimba toza na nsima na yo tozwi Équateur babolobo bambandaka balisala ngomba biso nyonso toza na nsima kaka ndenge mama alobi mutu moko voilà cette omoni que maman alandaka bino mot à mot il n'y a pas moyen de faire l'erreur allez c'est très bien ça tala maman et c'est qu'il y a moi sur le moi aussi donc tu ressembles textuellement aux filles les antillaises omoni que Zaïr nangai bato net bino bilongi kitoko ngai mei se rombenko imobali kitoko. Est-ce que awa en Afrique mobimba ton na monde mobimba? Est-ce que vous comme on a président qui toko lokola ngai? Moi ce qui toko lokola maman ngai. Bino nyonso bozali obena impère. Dengue ngai mei na lobaka. Je ne cesserai jamais de le dire. Zaïre kotika lobe oyo moko. Tata bon moko. Maman bon moko. Mokonzi bon moko. Oyo tomboli ba maman atomboli maman. Et voilà. C'est comme ça. Tosoro la lokola bato oyo bazali na bolingo mboka na bango. Na bande na yo mama. Oyo mwana Équateur mambenga. Parce que bokolo ba tata azali mabe. Olingi na salela Équateur eloko nini? Papa ngai na lingi osalela biso na Équateur biloko ya malamu. Po biso na Équateur tosalelaka o mingi. Eloko liboso na osenga na Équateur otindela biso babwato ya mike wana o balukaka nango bambisi na bafile misatu. Donc pour que Équateur ekende liboso nasombela bino boîte misatu bafile mibale bolalima ezanga te papa biso bate Équateur tolingi bolalima. Oh maman bolalima ezali nene ye mwana ya nani? Bolalima eza masango bango bamelaka bamesala komela yango mingi kuna na Équateur babenga yango soki lumusu me bolalima nde bango batindaki nga mama lokolo ozokendelela biso kaka bolalima. Laissez-moi rire, c'est le branima, on dit qu'on branima. Ça c'est très bien. Nous allons venir. Yo, pour que je donne quelques moyens à Équateur Mambenga, na salis Équateur Mobimba, yo pour sengera bango batindaki yo, il faut que j'achète 3 pirogues. Boîte à Mickey, papa ya minene te. Na sombrero susu bafile misatu na bolalima nde ko développer Équateur na bino mobimba to kozala malamu papa soko chebiloko. Merci maman, tu as suivi. Très bien maman Moroba, qu'on en parle un peu. Toi tu voudrais que to sale la bino ni pour tout le décassage comme tu toques et comment voilà to sale la bino. Papa merci. Ngala lika kopesa ngai visa na kieka poto. Et bon opesa ba vélo pour na Kasai kuna. C'est-à-dire pour Kasai kende liboso yo lingi mona poto. Ina mona poto. Et puis to sombela province nyodo ba réseau mi balé wala to sale na yango nini. Papa sombela bango ba vélo. Na la poste to na ba vélo kuna ata 5 vélo. Na ba camion mi balé. Voilà. Balingi po bazala kitoko province ya Kasai ezala kitoko 2 camions et pour des transports de toute la région. Merci. Yo maman, tu ne t'es pas encore présenté. Alors yo oza moto ya région ya Katanga au Swahili. Atali Katanga, Kivu, Maniema, Kalemi, tout ça ezali au pays. Pas une mbundage kami ne peut pas. Ah merci. Alors tout ça la nuit pour la province Baswahili, que je te donne quoi pour que les régions de Baswahili puissent développer très vite. Papa, un sac du sel pour faire les poissons. Les poissons salés, surtout papa. Je peux amener du côté du Kasai. Hein? Donc tu quittes chez les Baswahili pour vendre chez les Kasai là-bas le poisson salé. Oui. Donc il faut un sombrero, sac Yamungwa. Combien de sacs? Attends, 4. Bon,
Ça c'est conclu. Maman Robinho. Ngai na lobelo tina moni ba maman ba sengi biloko na bango c'est bien. Ayo ose la bango ko ba maza ba maman. Ça c'est très bien. Et là quand je connais ngina ebisabino yango. Tango bozali ko bimawa. Je vais vous remettre de l'argent. Merci papa. Merci. Oyo pour na ba vélo na ye et développer. Région yo Babuato. Merci papa Nangai. Pour développer la région. Merci papa. Yo Sengi, Masaki Amunga pour développer et si la Swahili, je suis très content. Ma copine Sabino pas un moment. La copine de la Bino Mwambongo. Ce qui est bokei. Batona biso bakozwa bino. Bokomi na bandako bo changer belamba bolati kitoko. Merci papa. Bokomi na mwa masanga. Bolingi na bandalungwa. Voilà, vous allez boire là-bas, vous sepez, et puis, à vous, maman Zali ma belle. Alors, voilà, c'est très bien. Omoni, yango. Maman n'a pas envie de se voir bilamba. Bomoni nasengi mapangoni nasengi bola limao nasengi trop mapango nasengi kite sali bongo ngai il faut nasenga avion bongo na finga kinini osengi 4 5 mungu yo batanga yo munoko nalobaki nini banango na basani makambo nalobaki muye nalobaki tala kutu ndenge natamboli mosusu bilanga eza te nalobaki nini mobali nanga kozwa mosala akozala ministre asala ngai eyibi eza ngai nabosani bandeko na ngai. lobi yaka na tongo lobi toza na réunion mosusu oweya na kolia te oyena kolia mais tomeli kuna na réunion mwana akomi na baide mabe lobi yaka na tongo diama faire likolo quelque chose salima nga mpe na omona ntina nini aokimela mbamba kozonga toza na yoku touti classe na biso touti mimbongo koteka tosiki bandako bana balie te ngai feli réunion na biso bongo ngai kutu koloba mingi te mobali nanga azelaka zuwa kutu makasi koleka soki amoni nga na suki desordre nalati ndenge nalati lolenge bo ayebi kaka nazalaki na coin ngai soki basininga nake kuna naokika honore abandi yo salima otemunga naza afekoza naza na droit naza na nguya ya korestaurer mpo naza nga nasakanaka na nga te oyelanga basheo salima uti wapi honore nga naza afekoza nga naza mpo na mboka naza mama lenda condition féminine oyebi biso ndenge toza kodefendre badroit bafane totelemi toza kosensibilize toza komobilize yabalela Allô papa nayoki yo papa nanga nasali kaka ndenge olobaki me kasi siko te naza kaka awa te nakomi pembeni te eza nde na taxi ayo mpe ozalaka boye kaka
nazali na taxi te miziki nde eza kolela na kati ya taxi naza kuna te yo kaka makanisi mabe yo mpenza zalaka mpe juste nga mpe nazalaka juste lokola yo nazokosa yo te miziki ya taxi chauffeur diminue volume yo mpo ozelaka lokola boye ndenge nini adiminue nzela okoyokaka adiminue sikoyo kaka nazoya yo mpe obombeli nga nakokuta mbongo deja na ndako ça va Déjà 2 semaines que je suis en train de regarder tes allers-retours. Ici à la maison, tu ne rentres que très tard. Seigneur. na salon ndenge nini kasi na seni na uti réunion na tseko lelo tokanga retard na musique so tokangi tokenda réunion na biso afekoza wana musique ya le mobeto masasi obetanga na seni na obetanga masasi réunion na kenda kelisa ka ote bapisa tso mbongo kuna te. Oui, je commence à en avoir marre de tes histoires-là d'action féminine. Eh bien, j'ai décidé que d'ici quelques jours, si tu continues sous ce ton, nous n'allons plus nous entendre. Je crois que tu m'écoutes. Tu as parlé, tu as terminé. Vraiment. Tu te rends compte de tout ce que tu dis? Tu rêves ou quoi? Comment tu peux avoir des idées noires? Quelle idée noire? Tu sais comment on a commencé? Quand tu fus ministre, tu avais quand même de l'argent. Je pouvais sortir, je pouvais me promener et rentrer tard. Ça ne pouvait pas poser de problème. Oh, je comprends. Tu n'es plus ministre. Dès que je sors, tu en fais un drame, tu en fais un problème. Je comprends qu'il y a un côté mathématique dans ta réflexion. Nous étions étudiants. Nous tous, nous avons étudié ensemble avec toi. Une fois licencié, eh bien, tu n'as plus à me respecter parce que je ne suis plus ministre présentement. En tant que Kondifa, en tant que présidente de conditions féminines, tu te rends compte? Tu réfléchis bien? J'occupe des responsabilités. Très bien, très bien. Tu veux me faire voir combien toi tu es intellectuelle, combien tu es présidente de la condition féminine, etc., etc. Eh bien,
Ici, je vais prendre maintenant des mesures draconiennes. Eh bien, je te dis que désormais, tu n'iras plus dans tes manifestations de la condition féminine. Et si jamais tu perdures dans ces activités, tu vas partir chez toi. Là, je te dis, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Eh bien, je sais que c'est comme ça qu'on vous apprend dans la condition féminine qu'il faudrait maintenant commencer à monter sur les épaules de leur mari. N'oublie pas que je suis la présidente. Hein. La présidente, tu parles, la présidente. Tu as oublié aussi que j'étais ministre? Ça a déjà pris fin, hein. Tu n'es plus. Hein. Très bien. Je veux utiliser de mes connaissances, de ma capacité intellectuelle et de tout ce que je sais pour essayer de te ridiculiser. Écoute, surtout pas. À l'époque, tu amenais l'argent. Aujourd'hui, tu n'as plus d'argent. C'est moi qui amène l'argent dans cette maison. Mais alors... Ah bon? C'est parce que tu amènes de l'argent dans cette maison que tu te permets de faire n'importe quoi. Ah, laisse-moi en paix. Tais-toi. Je vais te faire confler. Tu verras demain. Demain, tu verras. Jure-toi. Je vais te faire fouetter. Ça, je te le jure. Je vais te faire fouetter. Ah bon? Ça, je résiste. Ça va. Monsieur Soulé, je te cherchais. Tu veux me parler? Oui. Viens par ici. Bon, je t'écoute, monsieur. Eh bien, c'est bien vous, monsieur Soulé, le ministre des Finances. Tu l'as bien dit. Oui, je voulais te parler, effectivement. Eh bien, monsieur, comme vous l'avez si bien remarqué, tous ces jours, j'étais en train de vous rechercher. Je vous recherchais parce que vous êtes présentement aux affaires. Et j'étais en train de chercher une opportunité comme celle-ci pour que je vous tienne et que je vous parle de vive voix. Eh bien, monsieur, vous avez comploté contre ma personne parce que, vous le savez très bien, c'est moi qui étais aux affaires avant vous. Ça, vous le savez. Monsieur, vous parlez... Moi, premièrement, je ne suis pas ton ami. Et tu me parles d'un complot. Quel complot? Eh bien oui, je dis un complot. Moi, j'étais aux affaires. Et pendant que j'étais aux affaires, tu as comploté. Tu as ourdi un complot contre ma personne pour que je sois déchu et que tu puisses prendre ma place. Mais toi, tu es un ingrat, monsieur. Un ingrat? J'ai plaidé pour toi auprès du président. Il t'a nommé ministre. À peine nommé, tu as détourné 2 millions de dollars pour les services de la population. Écoutez, monsieur... Et puis tu viens ici, tu oses ta voix pour me parler. Écoutez, je veux vous dire c'est que... Un peu de respect, monsieur. Vous avez ourdi un complot contre ma personne et vous êtes parti ourdir... Attends, un moment. Hé, petit! Nga? Oui, toi! Et petit, attends là-bas! En voilà un autre détracteur. Je vous aurai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Et vous, monsieur, vous m'attendez là. Je viens régler vos comptes avec moi. Tout à l'heure. Et avec qui?
Voleur que tu es. Aujourd'hui, si tu te retrouves comme ça, c'est parce que tu avais volé. Tu as sali complètement le gouvernement. Justement, je voulais te parler. Oui, toi, petit. Hey, mets-toi là-bas, comme ça. Soyez poli. Mets-toi, sois calme. Je veux surveiller tout le monde aujourd'hui. Comme ça, vous allez voir de quel bois je vais m'échauffer aujourd'hui. Eh bien, petit, yo présentement. Yo na place moko ya bien ya kitoko petit. En tant que responsable ya ba marché nyoso awana kisasa. Pour que tu puisses surveiller et que au sangisa bango bongo nyoso wana to banda kolia bien. Mais petit, tu as fait la magouille. Nan yo liaka mbongo wana te. Hein? O liaka ngote mbongo ya wato lia mbongo ngana yo. Siko liyo landela na problème. Problème ezande yo dame nga mbongo petit. Ngana pesa ki yo mbongo eteli. Il fallait ngana lia grande partie petit. To lia mbongo ngana yo. Kwenerve ngate na uganga. Petit na énervé yo. Kwenerve ngate na uganga. Ne touche pas monsieur. Yoka. Tu ne me connais pas. Petit yoka na noté. Yoka petit. Na lobby que ministre no sila. Petit. Ministre Tala. Moi je suis professeur d'université. Je suis professeur d'université avant que je ne sois ministre. Écoute bien. Écoute. Ministre, c'est quoi? Si bien que tu commences à nier ma personnalité aujourd'hui, je vais te montrer que je suis encore professeur d'université. Étudiant, petit. Toyokana. Petit yoka. Lukelanga nanu moi $100 moko boye pour nazozonge la base. Exacté. Na kozala ministre kala mingi te. Kozala c'est cela. La lobby $100. Yoka petit. Wana eza ba cop. Nazozonge la ki ministre kala mingi te. Et dès que je serai aux affaires petit yo moko yebi ndenge nazalaka. Na kozongisa yo na ba action na yo nyonso wana na ba zamdu nyonso. Cette fois-ci je veux même t'appeler au ministère. Oyoki. Bon, en attendant, je suis en train de terminer un problème avec un ami là-bas et après mais lukelanga na no $100 wana na lebi $100 exacté na za mbongo te na $100 te. Bon, ça va. Tikala wana nazozonga. Ça va. Je te rejoins. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux m'emmerder? Encore un mot, je te fais arrêter. Je suis venu maintenant en ami, hein. Bientôt, je vais reprendre les affaires. Comme je te l'ai dit, je ne suis plus quelqu'un qui doit encore être sur la liste d'attente. Très prochainement, je vais devenir Premier ministre. Je vais devenir Premier ministre et pour cela, je demande ta collaboration. Est-ce que tu peux avoir $1000 comme ça? Dès que je rentre aux affaires, toi, tu seras mon fils donc chéri. Toi, tu es toujours comme ça. Oh non, mais comprends, hein, c'est une... Tu restes toujours à demander, tu n'as plus rien à faire. Oh, et puis tu me parles des premiers ministres. Qui va te nommer Premier ministre? Non mais c'est vrai, je vais devenir Premier ministre. Tu vas devenir avec les détournements que tu fais chaque fois. Ne nous posons pas beaucoup de questions. Ça, c'est Diandamouna. J'ai la réponse. Diandamouna, j'ai la réponse. C'est un album de Frère Daniel et la chorale évangélique mobile du monde. Oui, vous aurez ce produit en CD et en vidéo. Oui, ne vous posez pas beaucoup de questions. Diandamouna, j'ai la réponse sera bientôt sur le marché et sera à vente chez le même producteur, LT Wise. LT Wise vend des cassettes chrétiennes, scan photo, solution à tous vos problèmes de marketing. Recherche en marketing, stratégie pour améliorer l'image de la compagnie, stratégie pour garder vos clients loyaux, stratégie pour mieux vendre et distribuer vos produits, stratégie pour investir en partenariat en Afrique, etc. Tout ça, c'est LT Wise. Pour tout contact, voici nos références. Un homme ministre, et il y a mon cousin qui vient de quelque part, il te dit qu'il veut retirer de l'argent et tu donnes. Tu es fainéant. Lokola boye kotala tata nazali na esengo maike
pense que ça se fait très bien. Monsieur le Président, comme vous le savez, nous sommes là, une fois de plus, comme le multipartisme. Mais écoute, il y a une chose que je ne veux pas comprendre, c'est-à-dire le peuple ne veut pas du multipartisme, c'est déjà exclu. Monsieur le Président, nos combattants sont déterminés. Mais vous avez combien de combattants finalement? Tout le peuple demande le changement, Monsieur le Président. Mais quel peuple? Tu me fais rire. Le peuple zaïrois n'a pas besoin de ça. Si vous n'êtes pas informé, moi je vous l'ai dit. Et alors, vous m'avez fait savoir, voilà, ces gens demandent à ce qu'on puisse bâtonner sur la Vaticane au les boquets moko, tata moko, maman moko, bokozi moko, avec mokozi moko ce mot. Le peuple ne veut plus de vous. C'est toi qui l'ai dit. Je sais que vous vous êtes déjà organisé là-bas le sous pour me faire croire que je parle. Je suis le président le plus aimé. Ça peut-être que tu n'es pas informé, moi je te le dis. Monsieur le Président, nous insistons, le peuple veut le changement, le peuple veut le multipartisme, le fédéralisme. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Nous voulons changer la façon de diriger ce pays, Monsieur le Président. Mais je vous dis, nous dirigeons très bien. Bon, on va sur la salle, tu veux fonder ça dans le néant? Je dirige bien. Et alors, dis-moi tout simplement que tu manques de moyens. On a aimé ce que vous faites. Vous vous méprenez, Monsieur le Président. Je représente la volonté populaire de nos combattants. Mais tu as été élu. On a aimé national sport. Tu as abusé. Mais c'est ça. Malaria, c'est tout. Et enfin, écoute. Mon pote, il n'y a qu'une seule chose. Tu dois savoir profiter de ta vie. J'ai tout ce qu'il me faut. Je voudrais te proposer, bien sûr, un poste ministériel. Attends de jouer la carte. On ne m'achète pas aussi facilement, Monsieur le Président. Mais je ne veux pas t'acheter. Est-ce que vous pensez réellement que vous êtes capable de conjoindre à peu près bien sûr au diriger là-bas? Mais effectivement, le peuple veut des élections. Le peuple veut une démocratie. Nous avons fait les élections et ils ont voté à 99%. Où étiez-vous? Je n'ai pas vu les élections dans ce pays. Mais c'est vrai. Voter rouge, voter vert. Vous ne savez pas ça? Et ce n'est pas des élections. Et toi-même, tu as déjà tenu un meeting pour me soutenir. Il ne faut pas dire le contraire aux gens parce que tout simplement, tu veux avoir des sponsors aux États-Unis, en France, pour ça. Quand il va nécessairement, le pouvoir restera uni. Je vais devoir te dire une chose, peut-être toi-même tu ne le sais pas. Vous devez savoir une chose. Le peuple africain vit très bien dans la cour royale, c'est-à-dire avoir un seul chef, avoir un seul parti où il se retrouve. Nous ne sommes pas des Occidentaux qui essaient de faire le fédéralisme désordonné. Depuis que je suis au pouvoir, vous avez la paix. Alors, tout se passe bien. Monsieur le Président, nous ne sommes plus à l'époque de nos ancêtres. Notre peuple a évolué. Le peuple zaïrois veut un changement. Cette volonté populaire, cet idéal du peuple vers le changement. Vous savez quel a été le chaos en 1960? Ce même peuple, vous avez parlé au nom de ce peuple. Vous avez créé au moins 44 partis politiques. Frédéric,
ne m'oblige pas à te donner des gifles devant les gardes du corps. Tu dois comprendre que c'est ça. Je ne vois même pas pourquoi tu dois commencer à chercher des problèmes. C'est le même blanc qui vous demande de faire le fédéralisme. Un jour plus tard, ils vont vous tourner les dos. Je vous le dis. Ça, c'est eux qui cherchent ça. Mais c'est le peuple qui le veut. Et nous allons marcher avec le peuple, monsieur. Mais toi, quel est ce peuple? Qui vient me dire ça le jour de 20 mai? C'est nous, le peuple. Mais vous avez dit le peuple. Le 20 mai, s'il te plaît, en paquet. Et alors, c'est quoi? Viens ici. Pour les magasins, oui. Monsieur le Président, nous voulons un changement dans ce pays. Mais finalement, pas des chansons. Finalement, je me demande qu'est-ce que vous appelez changement. Viens, monsieur. Mets-toi ici. Voilà. Tu ne sais même pas que c'est protocolaire. Et avec ça, tu cherches le changement. Io so salani na Congo. Nous avons transformé ce pays. Nous avons donné au peuple qui mourait déjà de faim un espoir. Et nous voulons leur donner un vrai dirigeant. Yo na parti politique na bino botonga CCIZ, Sozacom, pas maréchal, parler du peuple, parler de la nation, non, enfin, mais c'est le peuple qui a... Il faut reconnaître le bien de Yamoto Mosusu. J'ai beaucoup fait pour vous. Je te donnais de l'argent, toi, tu prenais. Natinda Yona Poto, Sarabakfa, Poto, c'est le peuple aujourd'hui que tu vas dire non, le peuple cherche le changement. Bon, il dit ça, le peuple, la vérité. Monsieur le Président, je le dis pour la dernière fois, le peuple veut un changement. Le dernier mot m'appartient. Il n'appartient pas à toi ou à ton peuple. Peuple, vous allez est derrière moi. Ça suffit comme ça. Je te remercie beaucoup. Que n'est pas tu verras sur mon courant, ils vont te servir de quelque chose.
bouche yaka na to pisi to ngolo pe mena zani yaka na ngolo pe mena presse tala zambe adabo nani na ebisi yo zamba za bien faut prier mokola lelo na prier na nini omoni kibote mabe na mokili eza mabe to ça no entreprise moko siko na ebisi ke lukela ma place na tia bato na bando teka oboni siko tuna ngai eloko nini esalami ezani pas ma bouche oyebi ke acte yo sala entreprise ya la te acte ni na sali mais yo kamati oyebi mbongo l'état en plus après avoir koyiba on dit ko finga mokonzi nazana droit ya kozwa mbongo l'état na lia na sali 40 ans na msala l'état basala eloko ni na te oyibi yiba pe malembe te on dit ko finga yibi nazana droit ya koyiba mais na biso ke bazo luka ba tie ba tout partout bazo luka nazo ke de victoire ko déranger mutu na ngate mais ça a raté aussi eloko mabe oza fautif ona lia okolia ko waza moyibi place ko sala place ko lia alors mais ngala signaler pour ça la bien bazo lukisa de changer balongwelanga kuna balongwa changer destination na changer na donc victoire na osa victoire c'est mais ngala lever ça problème na ngate l'essentiel que na lolu ezala que ça a problème na ngai etali yote merci akasi c'est quoi ça nalia te mobutu ndena pas ça nalia te yo victoire na bakanda na zana ngo yo ya ko pesa na bakanda mususu mobutu c'est quoi mobutu azane tinga victoire mobutu azana ni pana azali logo te mais moi mobali papa yango bino kombo mosusu komona ka kufinga to be ya mobutu makambo nyonso okoloba oyoki na nini ne touche pas zonga si oyebingate oyebingate yo nani mais yo nani yo moto oyo okufinga oza soda oza soda nazali soda te mais oyebinga ite oyebinga pete mais kofinga mokonzi ya mboka oyebinga te oyo okelisanga na re na de la transport oyo oyebinga le public c'est quoi comment allez pata si yo soko yibi mbongo na leta baluka yo te sikongana sola zimbongo na leta talio utalio nkombo mosusu moni akofinga to boya mobu le biango parce que na so sala oko sala bongo ko sala na yo bongo yiba na sali 40 na msala ya leta parce que mazana droit ya kuya bafuta ka yote bafuta ka ngame ba pesa ngani onga na lingaka te kana kamo yo mpe kombo ya mobutu ndolo banango tango mosusu balokota yo desika moko boye bazwi yo batie yo na fingi ye ofingi ye papa yo okozala jure public oyebi fingi na ebisi na koyiba partout koyiba partout na koyiba partout na kokene ba sando na koti na kokene ba wenze na koti wenza kitambo bandal molar partout na koyiba kende ata na wenzo ya karembele na limbala ku toze bele koyiba partout toze bele ebisi adi pata bana pe banda okon c'est pas ton problème. Ah, si vous autres, ça va bouter un peu. Ah, mais qui est sous what? Non, qui est régnante. Il y a ma fait. Mais finalement, mon bali, sans ce n'est pas na katanda. Mais finalement, nazo comprendre. Na mon tour mosa ce comme assis. Hein? Na mon si que tour mosa ba blague na katsa parler. Oza moi si oyiba bali na mbongo. Il faut d'abord se respecter. Na pesa ka yo conseil. Na lingi que to vivre na yo bien na katanda ko. Na lingi te. Pe na zolo bango lelo. Na mona ka yo te obandi ko kende otie ba beauté yo wana ozo kende soki na musique ya ezanga tina, soki ba mama ya fekoza, soki ba mama ya nini, je ne veux plus. Na lingi te na mona ba mama wana batia makolo sauf na katanda ko. Sinon, bako senti ngai. Je pense qu'il y a un déjà. Soit yon ne balaki ngato, ngane na balaki. Eza nango et ceux qui ba mozibité, eza réunion. Écoute, na so bisa yo blague. Lobi oyaki ana en. Hein? Ozo beta pe ndaka kaka chérie. Tala. Sambela nzambe, j'étais bien ce jour-là. Pe na so bisa ok. Ngene na zabo pe na ok na réunion.
Pour le bien, ils en ont gagné. Ah bon? Si tu as dans le badon, on continue, kaka. Dans le on continue. Tu as juste qu'on s'arrête en terre. On s'est là, on a qu'à s'endako. Ah bon? On se sent au bétangaï. Juste qu'on s'arrête en terre, qui se donne au salaire, pas mal à l'handicapé. Quand il y a tout ça là, tout soutenir papa, à deux personnes en bon, yo ben au sel anonyme. Jos, nazo laisse ça. Yo le temps là bas cher yo. Zela, parce que on sala na yo na ko beto na le film, on va beto na yo côté. Na yo côté. Et tu sais na ko chat drapeau na capte. Jos. Na ko je ma soldat. On ko beta bon to ko chama mai bon. Dis diamant na bien là. Dis nazo ba yarat. Finalement c'est quoi? Nazo le bayo so kende. Mais oh tu veux me sortir, je te dis, hein? On a eu mon engagement. Dans le sol de la kawa. Yo! Mais papa, nini. Ibo, donc on s'en a boy. Mon frère, ce qui diamant azali awa, na niveau bimisela ngai na minute. Pour nous ça la désordre, tu sais. Ça là, on va bien. Écoute. De désordre on ça pas nanga. Non mon frère, moi si na ngai. Mais puis ça conseil était. Si go loba ke no atamala matangu na ngai. Nangu na bime bana tongo na ye amwasa tanginda ko momso ase pa na yo donc na préparer ko na ye pa na yo si yo so ye pa na ngai donc ngana bomi jamaa finalement ça ni o ça sanga théâtre donc ngana c'est so théâtre di mon frère ozinga nani soko moni ngana na ye boye oyebisika na utiti na uti musika zo mona ngabo likola mwasi na ngai nazo ngasa ma sécurité libo so asa awa bimisi na ngai na mitu tu me fais rire di mon frère na robeto basa so continuer na mwasi na ngai na mwasi na yo obeta na masasi keba di na diama pe te so na so dama na za bo na za on m'a mis civil on m'a mis civil civil Diamant peut-être des autres à terre. Voici la nation de ça c'est quoi ça? Tu sais l'objet na bêti nani moi si na ngado à mort. A utobi maintenant moi si na yo ba musique na ba zoto na papa ma depuis yo musique ne so ba moi si na yo moi si na na interdit ba bloquer ça c'est quoi ça dit moi si na monsieur aya ka suna ndavu moi si no so ka yepa na ko bête masas ah bon oui oh yo a so be ça Je suis très ravi de te recevoir dans ce petit cadre d'amitié, bien sûr. Et alors,
Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi que vous puissiez me recevoir. Et je suis venu dans le cadre de vous parler d'un problème très sérieux. Eh bien, Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer que le peuple est en train de réclamer beaucoup de vous. Et dans ce souci-là, nous sommes venus pour demander à ce que vous puissiez libéraliser de plus en plus les choses. C'est-à-dire... Monsieur Jules, le peuple, tout le monde qui vient me voir ici, il me parle du peuple. Mais quel peuple? Est-ce que vous avez un peuple? Mais justement, je fais partie Monsieur Jules, peuple. J'étais nommé ministre, tu as échoué. Voilà pourquoi j'étais limogé. Dis tout simplement, je suis venu demander une mesure de clémence. Monsieur le Président, ce n'est pas un problème de clémence. Je suis de cette population. Je connais la misère de ce peuple. Et pourquoi tout ce temps, quand je t'avais nommé ministre, tu ne me parlais jamais ce langage? Eh bien, Monsieur le Président, je faisais de mon mieux pour que je sois à la hauteur de ma tâche. Mais tu as échoué. Mais hélas, c'est indépendant de ma propre bonne volonté. Mais quelle propre bonne volonté? Monsieur Jules, tu y as été aux finances. Je t'ai donné tous les moyens possibles. Tu m'as promis que tu allais acheter les fournitures scolaires des enfants de ce Zaïre. Il est vrai que j'ai été aux finances, mais chaque fois que je devais sortir de l'argent dans la caisse de l'État, j'avais pas les mains libres. Qu'est-ce que tu entends par main libre? Ben, tantôt c'est telle personne qui vient prendre l'argent et tantôt... Dis-moi quelle personne, par exemple. Il y a eu certains de vos cousins, certaines personnes qui venaient pour prendre de l'argent. Mes cousins à moi. Je te nomme ministre et il y a mon cousin qui vient de quelque part. Il te dit qu'il veut retirer de l'argent et tu donnes. Tu es fainéant. Bien sûr, avec des menaces, Monsieur le Président. Tais-toi. Tu veux que je t'amène mes spies? Monsieur Jules, tu es un modèle d'incompétence. Et alors? Eh bien, Monsieur le Président... Dis-moi tout simplement. Je vous annonce que désormais, je fais partie de l'opposition. Quelle opposition, Jules? Mais justement, l'opposition radicale. C'est la pauvreté qui te fait dire des choses. Non, ce n'est pas la pauvreté, Monsieur le Président. Je te connais, Jules. Je te connais assez. Jules, tu es devenu pratiquement comme une souris d'église. Alors, je prépare pour toi une nomination. Ça va? Bon, en fait, Monsieur le Président... Il n'y a ni de mais ni de si. Je parle, j'ai fini. C'est terminé. Comme ça, tu remets à ce monsieur, on te donne tout de suite 2 enveloppes avec 2 chèques. Tu vas retirer un peu d'argent pour t'aider. Voilà. Mais comment? Il m'a promis 2 enveloppes. Le président venait de dire tout à l'heure 2 enveloppes. On ne discute pas. Mais c'est 2 enveloppes. J'ai réuni l'enveloppe. Eh bien sinon, si jamais... Sinon quoi? Je veux demander au président. Vous sortez, monsieur. C'est fini. Je peux demander au président. Non, on ne discute pas. Vous sortez, monsieur. Maman, vous m'avez plus ami. Soki kolanda na bati vanda na wote totambola kaka obe menanga ezali nazalaki na masolo ya kosola na yo po omoni na Équateur kuna ngai nayebani mingi na Équateur makambo ebele
mabele ezali kuna soki likama eyebo ngai moto nakataka makambo po bayebi ngai nazali na famille ya bokonzi sikoyo naye awa banda nayaki awa mobutu akotala ngai obeba nazali na posa ya bokonzi pesa ngai poste moko nasala quand même oui mama oyo okamusingaba yo mutu okomi baa mobange boye ovandi na ovandi na ndako ya mwana na yo estce Joseph aokipe o te nayobi te eke akokipe ngai mbongo ozozwa mbongo ozozwa kolata ozolala kitoko otema mituka kitoko oza à l'aise sikoyo olingi bokonzi yango bapesa mpo odirige banani bino bolingi obeba miyibi wana bayibaka mbongo oye kotia babiso bo te noko soki bon toyokana te bombaka yango ezali wapi Joseph ndenge aza wana aza na makambo ebele na mutuni ya kosala kaka yo te yo kaka te mutu wapesa poste kaka yo te moto te noko yotangi wana mama makambo oyo ngai nakokata na kanga basala nga suki oyoko oyoki mpo dérange nga ngai naye koderange yo te me na ye osolola na Joseph ngai nakosolola ne makambo apamba wana te c'est parce que nayebi Joseph azokipe bien mbongo argent ne poche ozwaka ndako oza nango nyonso te oza nango nga kososi na Joseph mama poste te as Joseph ndenge aza wana nga tosone mama mapepe mama ndenge okomona ngai awa nazali eze makambo apambapamba te nazali moto mosusu te nazali mwana ya mboka Equateur en plus nazali noko na ye soki na mboka kuna okoka ngai mama na mboka kuna soki mbuli akangaki moto akufi boye babengaka ngai mpo bayebi ngai nazali moko sagesse nazali na yango ebongi mpe nasalela mboka nalia mpe mbongo bokoboko na ngai kino ntango nini nazali na bopikiliki nazali nano makasi bamama oyo ya mozikisaki yo wana bakolia mbongo mama ye malusanso atindi mwana na ye Angele Lusanso azali na France mbongo wana nyonso ya mozikisaki ezali opempama ngai ndenge okomona ngai boye nazali photocopie ya Joseph tala ngai malamu kasi oboyi te ndenge nini bokotika ngai opema nayoki kasi nayoki message na yo nosolola na ye soki oyoki mama na kosepela soki na mona agissement na ye ko ayokela ngai nde tofandaka na ye aoyoka onga na oloba na ye otia ngai ta gouverneur ya Equateur tika koderange ye aza mutu moko na aza mpona bato ebele ata ndenge azodirige mboka mobima ya noko efo oyokele mawa te aza mwana yo soki yo oyokele mawa te nene ti oyokele mawa kaka nyonso oyo nasengaka makambo wana te mpo namoni bokonzi na ngai na Equateur matini osengaka te parce que oza bien oza à l'aise na Equateur kuna oza bien mutu aderange kwa aza te mama kasi ezali lokola lisungi totia loboko na mboka oyo sikoyo na bien poste yango oyo olingi kaka poste noko poste nini bapesa ye mama soki bopesi ngai Equateur wana nazali na capacité nazali na bopikiliki bopesi ngai nakonza yango bo kati ekwe nyonso ya mboka Equateur ezali na maboko na ngai tina sango na ngai epai ya bato lokola baseti yale bayebi ngai naboyi te nalobi nayoki noswa na Joseph mwana yo naoyebisa ye réponse nyonso yo opesa nga naoyebi ke baopesa oyo ebongi oexplike ye ndenge nasalaka na mboka oso oyebisi nga nyonso bachassere nyonso wana ya Equateur ngai nde ezikala na nayoki nyonso biloko nyonso bayaka nango aboma mpakasi ya moto na ye epai na papa Lotiliki nayoki omoni olandaki oyotikanga na salon mona salon toza tosolola makambo ya famille eza malamu mingi te soko mimama ya ndenge na ye eza mpe mpona ozoteka mwana Joseph eza malamu te komisa tokendako tosolola malamu na ndako naki yo mama peki okoloba nyonso wana toyi na yo toki tosolola na ndako
Bonsoir. Bonsoir, papa. Mayonnaise, on les abonnés. Mayonnaise, c'est là 1,5 million, papa. Ah, oui, c'est un bon prix. C'est un bon prix. Comment? Un bon prix? Mais c'est très cher, papa. C'est pas cher, papa. Mais, 1,5 million, c'est mon pas fils. cher. Mon fils. Oui. Mais tu dois savoir que nous sommes aux Zaïre. Et oui, c'est comme ça. Papa Matata, c'est très cher, exorbitamment cher. 1,5 million. Mais comme je vous dis, c'est en connaissance de cause. Moi, je connais bien, c'est dans mon domaine, papa. Et je vous dis que j'irai me plaindre. Ce sont les gens qu'on met là-bas au ministère qui sont des gens qui ne valent rien. Mon fils, oui. À chaque fois, je te conseille de bien maîtriser tes servants. Oui. Ça veut dire, tu dois savoir que la maman, comme elle est ici, en train de faire son travail. Oui, elle fait son travail. Je veux bien qu'elle fasse son travail dans le compte de la population. Et c'est ça mon souci. C'est pour ça que je me plains contre ces ministres-là. Oui, ils ne font pas leur travail. J'irai me plaindre au ministère. Mais si tu iras te plaindre, ce sera ton problème. Bon, papa, et comme c'est trop cher, nous pouvons partir. J'irai arranger ce problème autrement entre vous et moi. Hein. On peut partir. Hein. Donc, pour donner l'argent... Oh, allons-y. Bon, ça va, papa. On peut partir. Je vais arranger. Papa, bien. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis, Ada courageux. Moni a le bon pas m'occuper. Bon, on a bien. Et puis, inviter. Mais ce n'est pas le cas avec tes frères. Tous les jours, voilà, je voudrais avoir ça. Ça, c'est. Fous-moi la paix. Mais il faut aussi le sakaka pour ce city. Au lieu que yom to mamabe. Et puis c'est-à-dire j'ai l'obligation à cause ça même de fainéant. Non, ça je regrette. Il faut réfléchir. Mais tu m'as dit que nous devons bala mukondo san. C'est-à-dire tant on a balio, na balio no konayo, na bali tata mwasi. Finalement je posais tout le monde. Non, c'est pas ça. On a le but que bali faille mon bimba. Et puis problème on a qui to sur la moi. Et pour nous libérer Moutouana aux à l'aise. Nous à l'aise. Je suis très à l'aise. Sauf que tu allez dans Moutouana à l'aise parce que cet homme, je l'ai pris pauvre comme une souris d'église. Dans la salle ici, je donne tous les moyens qu'il faut. Et après ce m'injurier, ça je tolère difficilement. Écoutez Joseph, un problème est à Awa. You ozoko boya mais peuple ozel banda et vous yeba mabeya mutu wanati. Je vais t'expliquer une chose. Tu es en train de faire l'amalgame entre le pouvoir et le mariage. Toi tu penses là comme toi en Sali, moi je peux tolérer ça. Aoutu Mboka, villageois de surcroît. Sans rien, et je le nomme comme par hasard. Il trouve un petit moyen à lire mayonnaise, frites, moutakora n'andongue. Papa, pardon, bien. C'est quoi décision dans les individus? Ma décision, c'est que justice est que s'occuper naïe. Au bout dans la chambre, moi, ça commis première conseillère. Mubala comme première conseil à moi si. Alors tant que dans la chambre vous me balé quand il y a Moutouana moi ça qu'on défendre il faut qu'il en a pète. Je comprends, c'est ton habitude. Les hommes il faut qu'on défendre Moutou. Tu vas défendre jusque défendre les sorciers mais qu'on va courir là il y a il faut croire, il faut faire très attention. Ah mais je te dis c'est comme ça. Yo vraiment yo ende sikango qui sakangai kanda. Tu sais, quand tu me touches pratiquement le courant à Inga. Bon, c'est quoi, Bimaka,
Finalement, c'est quoi ça? Dis, au moins, il y a des personnes. Écoute, dis, Toké. Donne-moi le Toké. Nani, tout finit, vous êtes dérangé à vous. Il faut vous déranger à tout moment. Ça, c'est quoi ça? Michel, c'est très bien. Tout finit. Mes excuses, Maréchal. Donc, toi, tu ne peux pas avoir de considération pour les gens. Ceux qui m'ont tombé, tu regardes n'importe quoi, tout finit. Mes excuses, Maréchal. Fanda! À vos ordres, Maréchal. Yo, alors je t'envoie en formation partout au Québec, Israël, les États-Unis, tout ça. C'est pour vous ça que comment ça? Toi, tu ne sais pas que moi je vous rends visite tous. Minga. Là. Pour ça, mon maréchal. Nani atindaki yo na batu na yo pour aller attaquer de paisibles messieurs. Monsieur Libo, na Jos, Bakimini. Mais Bazar qui peut danger pour nous. Quel danger? Mon toit bêtu, moi si parce qu'il est libre, vous allez les attaquer. C'est-à-dire pour me carabasser le bango. Non, mon maréchal. Comment ça? C'est-à-dire, yo zali bandé. Na position qui sont na bok. Et puis moi je parle yo lali. Fin de la scène. Tala, je te demande, toi, avec tes amis, Boken de Koluka, Batouana mi balé, et pas union sur Bango Bakei, Bozong Sabango à Kishasa, Boko Senga Toubela, vous allez leur présenter des excuses. Tala c'est ceux qui voient na Bangote, Bokomona et Kamangana Kosalabino. Barayasuka. Tu m'as compris? C'est compris. Bon. Sénégalais, il y a une musique, il y a les femmes à Robin. Bon, c'est bien. Yo, Komorona. Mama Saranga Kombolangai, Abo Marabo, Maboubacar. Abou Marabou Boubacar. Oh, ça la musique yo. Ngama sala musique. Ngama sala musique bien. Ma Sénégal masala musique. Ngande masala musique. Très bien. Écoute, parce que nous avons la fête le 20 mai, il faut oyemba zembo kitok, mais j'aurai des invités. Alors avant oya koyemba ce jour-là, na photo kitok, yembelanga zembo wa oyo se composé pour nga. Allez, c'est parti. Mama Sala, ma jour le 20 mai. Makoyemba. Pour faire ma commerce yo, pour yamo zama mokonza. Malomba sasa mokolanda. Malomba sasa mokolanda. Malomba sasa mataka masasa la banga. Masasa le banga mataka mazemala na longi. Zemala na longa po makota na mokele. Motala mokele masoda malanga le matomba o mayolala. Bana mazaira motia kitembe. Bana mazaira motia kitembe mosala fiera. Po mama mobotwe. Mosala po mama president mobotwe. Mosala fiera. Mozana bango na mamitema mokende. Alomba sasa mokolanda. Maboto, sokesa. Maboto, sokesa. Moleya, mondanga, mondanga. Moyaga mokabula mondanga, ya. Mondanga. Moyaga mokabula mondanga, ya. Mondanga. Patata papa mama, bama ya baba lakyo. Molanda tata maboto, masamba mabanda na mboka,
soki momaka yo mokoleya yo mabeso prekata kandom mama resali wana makozala moto wana makozala danse donc peuple donc makoleka vrai makotelanga kaka pomba ndawa ti na Sénégal. Allez, venez à moi. Venez. Alors, vous fouillez de fond en comble. Vous mettez même dans l'immeuble. Fouillez le secteur de Nyoso. Allez, dispersez. Allez. Voici LT-Wise. LT-Wise ne se cherche pas seulement de la production et de la distribution exclusive de ce produit. Oui, il y a tant d'autres chez LT-Wise. LT-Wise, c'est aussi import-export de beaucoup de produits. Entre autres, vente de cravates chrétiennes, LT-Wise. LT-Wise, vente des cassettes chrétiennes, solution à tous vos problèmes de marketing. Recherche en marketing, stratégie pour améliorer l'image de la compagnie, stratégie pour garder vos clients loyaux, stratégie pour mieux vendre et distribuer vos produits, stratégie pour investir en partenariat en Afrique, etc. Tout ça, c'est LT-Wise. Pour tout contact, voici nos références.